105.4 FM Radio Panique Africa lande click mbote mingi bandeko balandi mbote na bino banso esika bozwami mbote na bandeko bazwi bongo libaku ya kolanda biso mokolo mwa lelo mokolo ya poso ngonga ya mibale na sima ya nzanga miniti misie eleki bongo zomi na moko wapi esika tozali bongo ko benga bo ya biso toyeba soko nzoto eza malamu. Papa Lazare Mbulu ozali, Papa Izogar Isinga Mbale ozali, Mama Dodine Oyo ya JC Boko azali, Mama Yvette Koko, la seruta de moi-même, ya kote a kati kuna na suka, ozali, Losako. Totoni bongo Papa Fulgence Régie des eaux Papa Fulgence Oya Mama Mami Kabeya Bozali Papa Lazare Mbulu na pointe sa zongisi yo Mama Yvette Kokwasi azongisi yo Papa Fulgence Ozali Mama Dodine Boko na ba mama na ngai nyonso kuna Mama Jacqueline na Mama Joséphine bango nyonso bazali moto moko nde kolo minembu Mama Dodine Boko alobi yo bongo Mama Doli Lumbu oyo ya Yari Kilumbu Mama Dodine azali asi azongi baza malamu Losako na bango kuna nakolika te moyo yo ebimi ekuti biso banso na nzoto makasi toko bunda nzoto ango soko si epusani mwa mbula lelo basimba walobi bakitisawa Papa René Mitu Papa René Mikobi toko lela kaka Papa René Mikobi yo ozaki mwana ya avril yo ozaki mwana avril ya yo yango wana Papa René Mitu ozali bongo Papa Ziza noko ya Yohana ozali Papa Bela Papa Bela Losako Papa Bela Losako ya maki adi komisela ye na ebiti azali wana kolanda biso lelo tolingi bongo to solola mwa makambo miike oyo ezopusana na mosusu ekosala lokola etelema bongo tokoyeba ndenge ekolekela moto akosunga biso na nzela ya masini na 02 732 0450 nzela ya singa ya ono ozali iwe ya ono yo wana ya ono alobi yo ya au nom de tout le temps yo akamuke boko sozwa kipepo yo wana soko make esoko États-Unis esoko Canada yo wana ozali ya ono Losako lelo tolingi bongo topesa pe lisusu mbote epai ya Papa wa Roma ya sika na kanisi eza lisusu likambo ya kobomba te tata wana si abimi ye wana ba origine nde ebele wa espagnol na kati ya nzoto na ye origine française na kati ya nzoto na ye nationalité américaine be na nzoto ya moto moko papa si abimi congolais pe alala kate abimi si oya ye abemus papam Losako na papa wa biso ye na kombo ya Léon 14 Bena 16 baleki lelo yo tokomi na Léon 14 moto na moto alingi amona detail boyebi te we esungaka po moto nyonso ayeba oyo ezoleka na mokili ekozala malamu soko olingi oyeba detail ya origine lelo yo tozwi bongo papa mosusu ya sika ewumeli te longonya na eyamba katoliko Mama Espe ozali ewe yo kale okendaki wapi Angleterre oyoki sango te papa se abimi tozwi papa asika yango wana Mama Espe mulanga yepe de moi-même ndenge wana isaka mowa monyango topesi mbote epai ya papa wa Roma
na elika enene te nde ake koloba longonya na eyamba katoliko pona eloko na sepelaka na bango mingi oyo bandeko nanga baluba balobaka organisation organisation na mwa ngonga moke makambo esalami na kimia Congolais loko azaka moto moko soko moto edokaka soko nini ekomi o ifale kaka oyo ya biso nde abima lokola ya biso abimite bako sala ba contester totikaka mwa biloko mosusu isika sérieux ezali balobaka nini ba blague ya mauvais goût to saka ba blague mosusu ya ba mauvais goût te pour place wana makambo ya sérieux ezali soko bato ba ekoya kokoma lokwa te komi pe ya solo mokili ezu yango nzoka ezali biloko moko ekoki déstabiliser pe makambo mosusu ndeko Fridolin Ambongo a contesté ata eloko te aboyi tete tata oyo akoti wana Léon 14 azali oyo apomani biso kuti esengeli tozala na esengo ya komona te papa cardinal na biso andimami cardinal na biso akotaki na kati ya bamasolo pote azala moko ya bato pe baponaka bapapa pokoma deja esika wana esengaka mwa ebele yango wana biloko mosusu to tiaka ngo penza na nzela mingi te po esaka malamu te me internet yango pe koma lokola bana bazanga toli bana baboya toli bana balinga koyoka moto te yo koloba na nani twende tu 02 732 0450 nzela na biso ya 5 Opaya na biso malembe akokomela biso papa lo manazela masini akomelisa biso mwa soi bongo to yamba o ya biso to kozela papa loma alande click tozongi bongo likona mesa wapiesika tolingi ko yamba bongo mopaya na biso ya mokolo ya lelo oyo tokosolola na ye bongo makambo ekoleka okati ya ekolo na biso ekolo ekomi bongo simba tika te stika accord nde accord de principe eko kinde eko zongo eko mate eko kita toyebi nano te toko kendele wapi tomoni pe oyo esalami lisusu sortie médiatique ya tato oyo kombo nani Nicolas Kazadi tozali komituna soki ezali kaka oyo tobengaka mwana soso atondaka nzungu te to ezali sortie médiatique au penza esengelaki esalama ndenge wana tokosolola ngo na ndeko na biso Cheikh Fita oyo azali bongo moko ya mwana mboka akabolaka makanisi na ye na boyo bayebi kotanga po tokebaka il faut kozala penza na exégèse moko ya makasi po okoka ko comprendre makambo ya mboka na biso eloko ebomaka biso ezalaka nini ba senti joie omoni moto nesika aluka koyeba oyo bato alopoto balobaka lire entre les lignes moto akotanga te omoni ndeko oyo azaka na spécialité ya kofinga asi abimaki afingi Nicolas Kazadi na Chiluba na Swahili na Lingala soko zana ba écouteur te kotia volume te esika bato bazali po oyoka ndeko wana oyo azali na spécialisation ya kofinga na tuna kakaka po moto atunaka alia keloko mabete mama Marie ma Denise Nyakero obengaka mama Marie ti esika yo ozalaka po azala ateyama et puis eloko reproche ki elobi mafinga oboyi te bato ba critiquer pouvoir ba pesa makanisi na bango kasi eloko boko linga te mafinga mendeko wana oyo azwela ngo esoko diplôme esoko nini na yebaka te bozaka na ta ko reprocher ete po tata mokonzi ya mboka tango makambo ya ndeko Nicolas Kazadi ebimiawa ye alobi c'est un père de famille bakoki ko sambwisa yete bakoki ko lobana ye mabete tolanda babiloko ba réseaux sociaux te mais lelo yo le père de famille ami bimeli comme un grand garçon ye moko na ebite soko yaki na munduki na ndeko Paulette to azalaki kaka na maloba na ye mais kotala ye azalaki très à l'aise ayaki koloba na contrainte tete moto moko atelemaki en face na ye na munduki po asala ye mabe tomonaki yango te kasi lelo ba sortie médiatique wana eza komi tuna eloko nini ebatami na suka ya nyonso wana
tokosenga na ndeko chaque fita soko ko bena micro na yo pour lelo tomitu na lisusu ba accord de principe oyo tozo yoka tiba biloko mususu signame wana batekeli ba CD to ba simbisi bato ba mabele na biso pour 99 ans. Donc na yo na ngai na bakoko na biso tango musu pe ba kozala sute mais biso bato ya lelo to céder bamboka pour na ba contrat moko ya ba 99 ans. Ya kaka bilobela ntumba mwanza na nkongolo to ezali penza makambo ya solo chaque fita mbote na yo. Mbote mama Mimi, mbote balandi nyonso ya Radio Panique. Sepeli mingi ndenge ya mbinga même bon na kanisa ki o yambanga lokola homme de culture mais botinga kaka na te yo zaka partout yo zaka partout dans le marigot de Caïman tolia ngo kaka ata na fourchette ata na râteau tokolia Caïman wana kaka malobombo kayo. OK, ça va. Disons que bon, moi je suis journaliste avec toute la kobanga te soko bandi koko yebisanga eloko chaque fita yoka yo nanga to yebi nani ozali qui vous êtes. Soko yo bandi ko rappelenga ki ozali elakisi nakoloba oyo te nakosimbo oyo te ko komi ko banga non, ça dire que tout je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions ébélées, c'est-à-dire awana poto mutu ce qui a lingi azo information, c'est parmi les droits élémentaires et citoyens. Ako landa télévision ako landa radio ako sombre journal point barre. Quand je disais je vais parler en tant que journaliste, c'était ça. Les réseaux sociaux, c'est, je peux dire, c'est une démocratisation à l'extrême de l'accès à l'information. Ce qui fait que Nazaraka, moi, mal à l'aise, kokita na niveau moboye, vous comprenez? Nakomi. Donc, ça dit, ngal, l'air na tanga ka document, na tangi, na ke na mozindo, ceux qui boke libanda, na kolandate malheureusement. Et par rapport à accord de principe, moi, commentaire nanga ezaboy. Na moment yo nanga tozo loba, na est, bato belé baza sous la botte ya ba étranger. Baliaka dongo na sonité, na moment tozo loba, armée na biso eza à mesure te ya kwa assurer sécurité en mboka moyenne. Na koti na no place wana toko pusana. Daligi na tuna. Tangu tolobaka armée na biso, armée na biso. Mobutu pa bengaka ba mercenaires ba utaka ba mboka mususu, ba étranger ba yakape ba bundela kabi. Est-ce que c'est fait exprès pour que armée na biso atikala kaka ndenge azalaka? Boyo bazalaka na ba plan na lobité machiavélique, mais boyo bazalaka na ba plan na tina na mboka na biso. Et servaka bango na ebité sokozo koma isika na zali. Est-ce que c'est fait exprès que armée tikalaka kaka ndenge wana tuzoko ko avancer te mutu nangala lingaka kotanga mingi Ibrahim Traoré mwana wa yelobiawa atelemisi armée azobunda biso banda époque ya Mobutu to benga kaka ba étranger ba ya ko secourir armée na biso. Est-ce que c'est fait exprès que armée zalaka ndenge wana? Quand tu dis c'est fait exprès, qui a fait exprès? Ndena Tunio. Bon, en fait, c'est complexe. Parce que Félix Tshisekedi, 6 ans au pouvoir, Ndenga Kotaki, 1000 priorités. Mais Armée Oyakutaki, Zaki Angote. Il y a des prioritaires, non. Nalobi, 1000 priorités, na Armée Nakati, mais Armée Akutaki. Mais Nakati, c'est priorité pèse à la Kati. Oui. Donc, l'armée, c'est une grande institution. Au ça, la baguette magique, t'es que pif, paf, changer. Même en 5 ans, même en 12 ans? En 5 ans, oui. Ah, ok. Oui. Là il faut le dire. En 5 ans. Quand on a kaka, tout n'a qu'à lier à quel comme C'est-à-dire, donc, il a hérité d'un colis piégé. D'abord, il faut qu'on. Et puis, en fait,
quelque part, ils risque parce que vous ne pouvez pas chambouler des structures comme l'armée, comme toutes les structures d'un pays. C'est du béton pratiquement. Bolongo kaka colonne moko ndenge kokoya ndenge kozala désarticulé. Oh babenga na bandaku mur porteur. Voilà, ça c'est un terme bien choisi. Mais est-ce que bisognos tous en conscience que et lo kwa ce que katikaka koya wate koya kuna après kwelio. Donc il faut quand même faire attention. Nous les journalistes, on a le devoir de faire très attention de ne pas tomber dans le populisme parce que bon ma réseaux sociaux ils vu nini en réalité ce qui n'est pas bon, c'est pas bon pour l'extérieur. C'est pour ça que première recommandation na couper ça na ba compatriotes ou to discuter qui se discipline à luka information sur ezalaka ezalaka na zongeli na motuna na ngai yo zaki koloba problème ya armée kuna na est awa to koloba mboka isana maboka bapaya etenyi wana nyonso iza moto na moto kati lokwa banani ba américain bazui ba belge bazui ba australien bazui ba japonais bazui ezandengeni. Ne soyons pas extrémistes. Tout le pays là nous appartient, même là où momentanément il y a les Rwandais avec leurs garçons de course. Et la dynamique d'une nation fera qu'à un moment donné, pour moi, on analyse parce que c'est 2 300 000 km², c'est 100 millions d'habitants, c'est pas 10 000 personnes qui peuvent bouffer l'éléphant appelé Congo. On les a rêve debout. Mais c'est regrettable que pour leurs rêves et leurs ambitions, bazo bomabato, bazo privé bato va vivre normalement. Par exemple, l'administration, c'est le plus grand employeur presque partout au Congo. Bateau, baza kuna bateau, bazo zosu soufagani ni salaire té. Donc, bateau yo bakoti, bakati, directement ba privé bateau na salaire na bango. Parce que les banques ne fonctionnent plus. C'est-à-dire, acto basali, c'est innommable. Donc, moi, je ne suis pas disposé, il y a comme ça la discussion que, parce que non, il n'y a pas de parce que. Quand vous tuez un seul homme, vous êtes condamnable. Vous en tuez 1000, vous déplacez des millions. Non, il n'y a pas de discussion. C'est abominable, ça doit s'arrêter. Donc, on doit être très clair. On rentre à l'armée maintenant. On monnaie, na MONUSCO. Parce que si tous condamnés à l'armée n'abisso, MONUSCO peut, bazaki pris en otage. Basalini, bayaki, ils sont combien? Ils sont très nombreux là-bas. Bayaki pour protéger ces populations. Parce que protéger les populations, le Rwanda s'est préparé pour faire ce grand coup-là. Il s'est armé d'une façon outrageante et il a fait le coup dans l'espoir de renverser le régime en entier. Ça, c'était l'objectif final. Et Simbi-Pété. Et donc, notre armée, nous sommes en devoir d'être sérieux. D'abord, Eloko Moko et Oumela Kimingi, les paiements là-bas, soldats. Parce que même du temps de Jules César, les gens qui faisaient les conquêtes pour Jules César, vous pensez que c'était leur boulot. C'est-à-dire qu'ils ont fait bango bien. Ceux qui ont payé 6 soldats à $1000 à Robunda. Ceux qui ont payé $100 à Robunda. Là, il faut être très sérieux, il faut qu'on se le dise, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit, en dehors du fait que le soldat doit être davantage motivé, il y a tout le processus, désarmement, réintégration, etc., etc. Parce que le mal profond est Zali que Kagame Namutu na ya kanisaka yé aza supérieur na ba Congolais. Akanisaka ke yé aza na droit. Akanisaka obie bisonde to lakisa yé to pesa yé mpifo wana ya kokanisa te yé nde azali ko na biso. E banda le lote. Vous savez Hitler azali ko kanisaka race aryenne race supérieure. Il y a des gens qui ont été créés par Dieu comme ça. Namutu na kanisi ke il tribune et les qui baninga. Mais tozo prouvé le contraire hein? Non. Est-ce que je peux finir? Tozo solo la kaka. Oui, c'est-à-dire c'est un mauvais homme, voilà. Le hasard fait que ce mauvais homme est chef d'une nation, il s'est armé, il poursuit ses rêves là et banda les lotés. Ça fait 30 ans ça la Congo. Les Tutsis sont supérieurs aux Bantous.
C'est connu. Maintenant, dans la déclaration des droits universels de l'homme, il faut le dire, aucun homme n'est supérieur à un autre homme. Donc, il enfreint les droits de l'homme. Vous voyez, ça c'est un problème. Maintenant, de notre côté, il faut tout cultiver paix, amour de la patrie. On est très peu patriotes, on peut tout dire. La preuve, vous savez, si vous ne vous aimez pas entre vous qui vous connaissez, est-ce que vous allez aimer la patrie qui est abstraite? Entre nous, les Congolais, on ne s'aime pas. Et ce qui fait que, bon, ça tire dans toutes les directions. Et enfin, ça, c'est ce que Ngana Lubakango, crise de l'homme. C'est-à-dire, depuis faire régime à Mobutu, on n'a pas eu le temps de créer le Congolais avec grand C. Le Congolais, ça veut dire... Oui, Kabila Lobaka, ce qui a rattaqué l'oko moko na Congo, et c'est là qui a changé l'homme congolais. Yango anate. Ah, italien. Bon, ils ont occupé été muto. Il y a eu combien de présidents au Congo? Bakotanga ye, a to occupé été. Au moment où l'on ça rabiso passe yango wana. Yo lingi ko occupé mutu moko te a sala histoire. Soko batangi présidence na Congo baleki combien? Bakotanga ye. Au moins biloko epesa rabiso pasi poto évoluer na vraiment na ba bis na ba chèque fita na kati. Oh occupé etendengeni. Mais occupé etendengeni, il fut président du Congo Lingo Lingate Azalaka président ya Congo pendant 18 ans. Comment yo koko ignorer mutu moko asali 18 ans na pouvoir. Ah chèque. Na yo. En fait, ma pensée était plus profonde que déclaration à Ewana. C'est-à-dire, Omoni Awa, enfin, excuse-moi de faire un peu une digression. Awa, depuis le berceau, Basala Keke, au bébé Wana, a comme belge, à 18 ans, majeur, Aza belge avec grand B. Et pas la vie, c'est ça la Makate. C'est ça que je vais dire. Donc, si tu dois comparer ma pensée avec cette citation à l'emporte-pièce de monsieur là. Yo Mutoroyeba, il fut président. Yo Mutoroyeba. Et ça qui est accident histoire. Mais accident ouais ça là que bakotanga kaye na makamu. Chaque fita tolobela qui jusque là na saisir yo kaka no penza te na ebite soko Patrick Meso Motonga Nzokoza na même lignée que ngai armée na biso na tunaki soko lokola yo lobi eza problème kuna bandeko bazokufa yo lobi te hein, la réalité elle est là na tunaki soko banda Mobutu likambo armée wana izalaka kaka to bengisaka bato ba soutenaka biso to bengisaka malgré to yokaka ke Mobutu a gagnaka guerre ya 80 jours et tout mais to bengisaka bato na tunaki yo na 5 ans moyen ezalaki te que lokola armée ezalaki pe priorité mais na kati ya ba priorité okoki osala liste priorité moko ekomi priorité ya ba priorité vu que mutu azozwa bokonzi ayebi ki toza na mboka moko instable côté sécurité toza na problème ya guerre ezosila te armée kokaki kozala premier point ya ba priorité te pour que to avancer pour lelo yo soko tali malheureusement lingi ba réseaux sociaux te mais toko kende pe mopanzi na bango te puisque ça ezo faire partir na ba réalité ya mokili ya lelo okotala ba soda na biso ndenge bakoma bato ba zododo ba bunda entre bango ba betana ba bina ba sala boy oyo charisme ezalaka omoni mbila zoleka oyo moko ozongi mutu mais epa na biso komoni civil abundi pe na mbila abeti pe na mbila nde na tunaki est-ce que totika ngo bongo awa tolelo tozolela ba brassage na ba mixage na etanini kaka oyo armée wana ezani bon en fait l'armée il y a un cursus pour devenir militaire. Il faut kolandango sérieusement. Et donc comme Ndingo Tunaki en 5 ans, effectivement avec beaucoup de volonté, en 5 ans, il est possible de faire quelque chose. D'ailleurs, les gens du gouvernement, ils disent que notre armée monte en puissance. Bon, je leur fais confiance. Mais il fallait quand même nettoyer et recruter d'autres gens. Je vois qu'on recrute. J'ai vu des vidéos des gens de Kamina. J'en avais vu à Kinshasa quand j'étais là, etc. C'est en train de faire. Mais on souhaiterait bien sûr que ce soit Ezala, moi Mbango. Mais
Je suis optimiste pour ça. Bon. Ah, tozana ndeko na nzela ya singa 02 732 0450 nzela na biso ya singa ndeko mbote. Mbote mamini, vraiment mamini, pardon, lukela biso bato yo bazane ko lukela biso bato ya parti politique. Pardon mama to vandi pona to yoka makamu ya mboka. Mais ko lukela biso bato mo tekino bazana na parti pris eza bien te. Tata oyo yo zi azana parti pris. Ako bara ko tapa bunno ko ti monsieur go tira ko pesa bisata makamu ya malunga te mama. Yo luba ke no émotion. Makamususu te lukila biso bato abonwa pardon mama. Merci, au revoir. Ndeko totondi yo botondi ya mingi 02 732 0450 nzela na biso ya singa. Na lobaka mingi makambo ya émotion ndeko na sepeli po yo landaka ngai kasi to zalaka na tolérance ya koyoka opinion ya moninga. Omoni yango nde nayokaki papa mayoyo na yambaki mbaleleki alobaki likambo roi Baudouin na kanisi alobaka na biso to adapter démocratie na bandenge na biso bafricain po to koka ko s'en sortir na mot démocratie wana. Malheureusement biso démocratie yango to chaka soko lobi o landela oyo batu bayaka nango bakoloba soko le pouvoir pour le peuple soki par le peuple. Mais biso to yebite mokonzi soki alobi I na betelaki bino lisolo ya ndeko ya ayebisaka ngai mukola liboso na yebaki te le 6 avril na kanisi ekomaki fête nationale journée payée chômée soko nini balobaka na Congo na compte ya bandeko kimbangiste donc ba reconnaître le prophète Kimbangu et commis donc journée wana et kozala consacré pona ye et l'équipe na parlementé Sénat alobi le côté mokonzi a décidé donc momoni ba démocratie na biso babiloko ezoleka kuna na bananga wana lelo na yebite soki parlement et vandeli biloko wana bazui examen ya makamongo komona ngoni ba accord de principe pour ba discuter sur yango donc comme classe moko politique et kei et discuter ce que rôle ya parlement bozoye ba penza te parlement za au courant te donc démocratie na modèle na biso na kikoloba eza penza moi passer na yebite chef soko lingo réagir pour na ndeko sinon na tunaki na annonce na biso yo lingi ba réseaux sociaux mais Paulette Kimutu azo sala ba mission na ye na télévision nationale te to moni yango biso nyonso na ba réseaux sociaux sortie médiatique ya tata oyo Nicolas Kazadi ndeko moko ayebisinga bima mimi heure oyo dans un pays sérieux juge soko nani babenga kaninga ki interpellé ye ba simbisi ye nanu na maboko ya bato ba asosola nanu biloko nyonso ya lobi wana yo kanisi ndengeni. Bon, vous savez, autre koloba par rapport à la démocratie. Démocratie, lingi koloba. Chacun assume ses propos. Nous sommes dans un pays démocratique, il est vrai. On a la justice, même si elle n'est pas au top. C'est à la justice de décider ou pas. Et les citoyens, ils ont le droit à réagir, de donner leur point de vue. Mais le problème n'est pas d'habiter ces algas. Ce que vous avez un point de vue, au Kanisi, c'est comme Google. Non, c'est ça, été. Tous quand même 100 millions d'habitants. Il y a un point de vue et 100 millions de sous alliés. Leur tour ça qui sont minoritaires. Donc c'est ça. Moi personnellement, quand quelqu'un s'exprime et qu'il assume ses propos. Nicolas Kazadi. Oui, il a parlé, il a assumé. Oui. Est-ce qu'il lui était interdit de parler? Il n'était pas interdit de parler. Il a été ministre, il est parlementaire, il est suffisamment grand pour être conscient que ce qu'il dit, il le dit en âme et conscience ou pas. Et donc, mon rôle n'est pas... Teta msuga mutunazo poser question mabe. Yo kaki Nicolas Kazadi. Ko yo kaye, okanisi nini maloba na ye, tebaki ko zwa mbongo wana oleba pesa ngo priorité ndenge koloba na armée na nyoso ba créer ba prime ba créer ba biloko ebele ekei na ba côté mosusu ba saleli yango te po ba sala nzela lelo bato ba komi kolala na embouteillage na moni vidéo bato ba lali na embouteillage bozeli tongo po bouchon tikuna chaque fita zonga motoko na yebi yo bongo te donc biloko wana nyoso choqué yote bon il est grand il assume ce qu'il a dit c'est normal. Choqué, c'est quoi? C'est-à-dire, quand on dit
les gens dorment dans les embouteillages parce que Nicolas Kazadi est passé à la télévision. Mais non, bato balobi bongote. Au moins, il faut wana siko chape moi bonne volonté, olobali kamunanzela. Soko lobi que na lingi nanga kolobate, toko comprendre, mais soko zo tourner lo kwango bongo, ezo sunga yote. Ngana lobi te que na lobi na biloko wana, mbongo bazo détourner, a lobi ango, au lieu ezala affecté, na banzela pour que les lots batuba la na bambouteillage te on se pose des questions. Comment yo kokyo balancer en ndenge wa enfin ezaka opinion na yo hein lobito respecté. Non, disons que dans un pays normal l'argent de l'État c'est l'argent de tout le monde. Obandio zonga mutu lobakasi. Et donc il n'est pas permis à des individus de s'en approprier, là c'est clair et net. Ça on a même ça c'est des évidences. Mais le problème chez nous, c'est quoi? C'est l'efficacité de l'État lui-même par rapport à lui-même. Est-ce que l'État est efficace? Ça, c'est un problème. L'argent, on sait faire la traçabilité. Quand les entreprises payent leurs impôts, l'argent de l'État, c'est quoi? Ils ont des impôts. Des impôts, des taxes, etc. Ils ont quota, la banque centrale, etc. Et ils ont le ministère du budget, le ministère financier, ordonnancier, etc. etc. La traçabilité, l'État est en devoir à chaque mouvement de dire Oyo et Bimi et si quelqu'un y a solo. Donc, quelque part, il y a faille à plusieurs niveaux de l'État. Moi, je ne suis pas, donc, je ne jette pas de fleurs à notre État. Notre État est très défaillant à plusieurs niveaux. Il faudrait que nous, les citoyens, comme on le fait, il faut dénoncer effectivement. C'est ça la démocratie aussi. Dans un moment où ils ont dénoncé, ils se disent ah, bah, citoyen Babandi, qu'on comprenne Makambouane. En fait, la dénonciation permet aussi à ce que de moins en moins les gens volent l'argent de l'État. Et il faudrait toutes les structures de l'État, il y a la Moussala Nango. 02 732 04 50, Nziana Bisu ya Singande Kombote. Mbote, mwa Toko yoka yondeko. Mais il faut intervenir, moi, mon frère Nabiso Azo Beta Monoko wana. En tout cas, c'est triste. Parce que quelqu'un qui a été dans la boîte et qui demeure toujours dans le gouvernement wana, en tant que député, a dévoilé quelque chose qui est grave devant le peuple, que Mbongo Oye Pimato Sa Misala ezaka jouissance na biso to lia kango to kabola ka to sala ba prime na biso maman ndenge yo lobaki bien que vraiment na pays à solo il fallait ba interpeller directement et puis ko kangama ko tanga bato nyonso yo baso kabola na Mbongo même na au sommet yem mutauta msamboka. Mais pourquoi frère on a zo beta monoko vraiment au moins que je peux ça batukanda. Merci beaucoup. Entendu, Obotondi Ndeko 02 732 04 50 Nziana Bisu ya Singa. Chaque fita to komi na moma moko mboka na biso ezo toluka. Oloba ki a Congolais alingaka a Congolais te. Metango bato bazoyoka pasi oyo zoyoka. Soki yo zoloba odolobia oli photo dénoncer. Tozo dénoncer te. Tolukeli mabe kombo, tolukeli yango elamba, tolatisi yango elamba, tolatisi yango kombo, wana tozo sungate. Ngana ko préférer moto alobi nalingi kolobango te kasi moto yo azo pesango lokola validation, wana eza lokola moto azo ko cracher sur les morts oyo ba ezo salama butu moi pourquoi ya bandeko na biso bazana est. Lelo yo toyoki ba mobondo ba sekwi lisusu. Ba mobondo ba sekwi lisusu ngambo ya ba malukukuna ekoma ya keba keba. Donc soko tolobi totala mboka ngo presque mobimba place o moto akoyi kolala pongi eza penza malunga te to mona ki lisusu anda ndeko moko ba utaki kokotela na ndaku ya snela wa mikolo eleki ba buki ba saliboye makil. Donc ekoma na Kinshasa olali olamuki o penza balobaka kumisa nzambe po même na kati ya ndako na yo insécurité ezali. Siko soko tozo dénoncer tete ndeko ya tamboli mabe ye moko Kazadi ya telemi Kazadi ayoki malili te ayoki moto te ayoki molungete a telemi a sosolite
to salaki mabe bongo yo sikoyo tango zolinga ko décortiquer eloko yango te ka na kombo ya démocratie ka na kombo opinion. Ah papa, disons que peut-être que je me fais mal comprendre. Vous savez, tozolo ba chinois te hein. Biso nyonso tozolo ba monoko biso nyonso tozolo ndao na kitenya français na kitenya lingala. Nazongi n'a pas principe. Nous sommes dans un pays qui a une justice, qui a des institutions. Mais malheureusement, l'État lui-même, il est faible. Parce que même quand on dénonce, plus on dénonce, plus ça va se fermer. C'est lent. Parce que la justice, bon, vous savez combien de gens ont été arrêtés et sont restés en prison. Donc, le vrai problème est là. Il faut vraiment que, au niveau des... Il y a donc la société civile, au niveau de la parti politique, qu'on continue toujours à dénoncer, qu'on continue toujours à créer, à faire pression sur le pouvoir. Parce que c'est la seule façon. Parce que si on se tait, effectivement, tous les voleurs vont croire qu'ils ont un feu vert pour faire ce qu'ils font. Moi, je ne suis pas pour les voleurs. Je n'ai jamais été de leur camp. Donc, ce que Kazadi a dit, effectivement, c'était très grave. Il faut que l'État s'assume. 02 732 0450 nzela na biso ya singa papa lo mananzela ya masini soki okoki komelisa biso mwa soi moke bongo toko baliso na biso ya mokolo ya lelo wana yo moto osimbi masini papa loma pesela nano mama Doli oyo ya Riki Lumbu tela imwe loko moka kitoko asepela mo ebimite moke to kokoba na kati ya liso na biso to yambi Cheikh Fita oyo boyebi malamu pinza azalaka mingi na lingaka casquette na ye ya moto ya participaki na conférence nationale souveraine lokola société civile oui invité ezalaki bawe ba pesaka pinza maboko na kati ya mboka na biso na lobaka par résolution ya conférence nationale souveraine ezali bongo bible penza po na mboka na biso na ebite soko na pillage ba papier yango ebungaka soko ba papier résolution ezalaka kaka puisque à l'époque est-ce que ba tchaka yango sur ba clé sur ba document informatisé na lingina lobapo ezala bien protégé koyebate ntam susu na kati ya ba archive ya ba palais du peuple ba ko retrouver yango boye sezo ba moisissure te nanya kipakatango. Disons qu'il y a le service d'archives au Palais du Peuple, il pourrait y en avoir, mais il y a beaucoup de résolutions aussi qui avaient été mises en ligne quand même, hein, avec le temps. Ça dépend, il y a un secteur. Kolongwa wana koyebate Cheikh Fita azali bongo dramaturge. Akoma babuku po omoni biso epa na biso tozalaka kaka moto yaza docteur en moto ya sala moto yaza intellectuel baye bakaye na kokoma soki osali na ebite soko tolo ba œuvre littéraire et dramatique wana bakoye bate moto yo atangaka pozwi maele na yo opesi na progéniture tango yo kozala te boyo bako koya koingela yo bango pe bakoye bate fulani alobaka boye Papa Lazare Mbulu azalaka mutu boye asalaka eloko boye bakotanga yo okotikala nde mutu amaele wana Cheikh Fita akoma mbala moko bo bimisaka babuku zomi na mbala moko. Oui, en 2021. Ezalaki nini ozwaki facilité na éditeur eloko nini esalaka te obimisa 10 livres mbala moko. Bon, disons que ça fait 50 ans que j'écris, hein, depuis 1976. Alors Nassina Koma 35 pièces de théâtre na coma, na salle mise en scène, na joué en go, tourné na mboka, libanda, etc. Et bon, avec le temps, avec l'évolution de la technologie, j'ai commencé progressivement à publier, ce qui fait qu'en 2021, j'avais pu quand même... c'était le 45e anniversaire de mon écriture. Mon éditeur a dit non, on publie 10 livres en une fois. C'est ça qu'on avait fait. Mais malheureusement, ces livres-là, on les a publiés, diffusés en gros à Kinshasa. Et donc, comme l'année passée, j'ai eu mes 70 ans d'âge, et l'année prochaine, j'aurai mes 50 ans d'écriture, on a décidé de combiner Jubilé Mi-Balé. Tobanda Kiango en octobre, à partir à Japon,
nakendeki na Japon kuna ambassade na biso kuna nde lansaki ba jubilé wana. Après nazongi kin tosali ba action mosusu na niveau ya Kinshasa na bandi mise en scène à spectacle moko ici là déjà le syndrome de Cannes, c'est une pièce na koma en 2002 sur immigration. Et en même temps, je suis en train de créer un ballet d'inspiration traditionnelle, donc basé sur rythmique, gestuelle, masque, etc. etc. Wana rédaction nango aussi là peut-être c'est à la fin de ce mois, la banda mise en scène nango avec la facilité actuellement. Donc j'ai fait en vidéoconférence avec les artistes nakin, mais comme pembeni na kokitakuna to silisango na mois d'août baza invité na festival moko pour na syndrome de Cannes. Et pour ici Bruxelles, donc avec mon éditeur, on fait un tirage du coffret de 10 livres donc Angoyo. Donc les livres qui ça pèse je crois 3 kilos hein. Cheikh Fita ndeko moko aza na France atuni soki ozali na copie ya ba résolution ya conférence nationale otindela par 1000 naza na kuzala ya ngana za na commission socioculturelle wana naza nango o mosusu na kotala na kotuna pe baningo tozaki na bango ba parlementaire tango wana bon beaucoup sont morts hein, donc on est resté je crois 10 à 20% des survivants. Naba Mosengo nyonso. Oui, Naba Mosengo président na biso donc Papa Etienne Tshisekedi bato ebele bakei hein. Si ebele effectivement. Donc iba bamsusu baza nango na archive na bango, na toza en contact hein ba ancien parlementaire il y a 92 97 et donc malheureusement il fallait kaka comme ndenge na lobaki l'état azo sala musala na été. Donc mon archivage et ça automatique l'état salangote, ce qui fait que ça nous met un peu dans des problèmes assez sérieux. Et le la CNS qui tout ça là qui va commission non sur commission juridique, commission bien mal acquis, assassinat etc. économique, eau et forêt etc. Donc c'est un rêve vraiment, c'est un rêve qu'on a pu réaliser dans Tangwana, mais il faudrait effectivement que l'État à numériser, à publier pour la mémoire, parce que Barobaka, une nation qui n'a pas de mémoire, c'est une nation perdue. Or, biso mémoire na biso tozo sunango pesate. Donc voilà. Okoki koyebisa biso 10 livres aliawa. Na ordre nini okomelaki oyebi obandaka na livre nini ya liboso ya mibale ezalaki nini par ordre soki okoki kopesa biso ba résumé ya livre par livre. Malheureusement ndenge tolobaka congolais soko olingi obomea ye komela ye congolais atangaka te biloko koyo kulero kotuna natanga yo kombo ndeko te na kotanga yo te tango na kotanga yo papa otangaka livre ya Cheikh Fita résumé moi moke et kozala moi pasi mama otangaka livre à Cheikh Fita et kozala moi pasi opesa ngai suite yango kasi Cheikh Fita opesa biso nano obandaka na livre nini nyonso 10 yango evandi awa soko moi ba résumé ya moko na moko tozoyoka yo. Bon, avant de répondre à la question na sala quand même ka moi parenthèse hein omoni livre na théâtre classique on a salaka na benga rango secteur sinistré. C'est-à-dire ça fait 3 décennies au moins à livre tu vas tanga sous te ka ngolobi. Mais eza erreur monene pona nini parce que ce que aujourd'hui les 2 pays où on lit le plus en Afrique, ezali Égypte na Afrique du Sud. Les 2 pays les plus développés en Afrique, eza Égypte na Afrique du Sud. Est-ce que eza hasard te? Donc en tant qu'écrivain, parce que je vis de la vente de mes livres, je me bats pour secteur wana eza la sinistrité parce que esengeli ba Cheikh Fita bazala ebele parce que eza don na senga ki angote Zambé a pesa kabadon au hasard à travers le monde entier. Mais ce qui va, bozo ça la promotion à badonte, ezo kufa nango na Zamba. Ako bimisela biso kaka yo moni nenga azwaki Thomas Sankara. Lelo abimiseli biso Ibrahim te. Ye wana Thomas Sankara s'incarner na kata Ibrahim te.
Bokozala kaka komi tungisa te. Non, na lobby boye, c'est-à-dire awa na Belgique par exemple, il y a une politique de promotion des valeurs. Et pas na biso ezate. Yango esaka passe yango na sali campagne yo po batu batanga livre, ba ya kusala kotala ba théâtre etc. Bon, na réponse ko na question na yo. Pièce à Liboso na komaki morte avant terme, na komaki yango na mai-juin 1976, hein, il y a 49 ans. À l'époque, nous avons la première licence en philosophie, parce que nous avons la philosophie à l'université. Et donc, déclic il y a qui ndenge nini. Omoni na tango ana ba o ba ibi histoire amboga na biso ezaki tango ya zairianisation. Na zairianisation Mobutu azwaki ba bien nyonso ya ba mindele ba magasin apesi ba congolais ba gérer ki yango mabe. Alors il y avait une catégorie d'individus basés comme un acquéreur. Donc balangwa qui pouvoir rendre. Donc qu'est-ce qu'on a commis autour il y a anti-valeur, il y a acquéreur one. Donc c'était en 76. Bon, ça c'est ce que j'ai publié par ordre donc des temps na comment kiango, mais après ça na comment qui bien sûr mon source on a publié qui la que récent Zali na koma kiango na 1979 na tango na Isaki année internationale de l'enfant et donc les histoire ya couple moko azu bana ba mapasa moko mobali mosusu mwasi mais le gars bazala makokite balabi atokende kubwaka bana wana babwaki bana wana après avec le temps bazu ba moyen 12 ans après moi c'est zobota susute ba di tout ça la ndenge après ba se souvenir que mais tout ça qui na bana de ba bandi ko luka bana wana donc ça qui est récent. Bon, après, la petite menteuse, oyo, eza pièce na koma ki po na bana. C'est-à-dire, nga na bandi théâtre na Katanga, na Kolwezi, après, na na kin, na bane 86-87, na ba spectacle na zaku sala ba kolo, na moni ezo simbate na bi ah. Qu'est-ce qui se passe? Na comprendre que il fallait ko banda ko éduquer na no bana mike na théâtre. Dès na banda ko koma ba pièce ya bana bano batangaki na bane 80 na ba boboto bosangani moamba baebi na salaki ba spectacle pour que nous avons ça jusqu'à 200 spectacles par an na ba école hein. Et donc la petite menteuse oya bana oyope parce que tu es sale et ça pour bana après na komaki oza quand même livre moko emblématique voyage au bout de la démocratie na komaki yango en 1995, les dans parlementaire, les dans monique démocratie na biso, les autres qui bien té na habité ça je mets en théâtre. Na salle théâtre en go, mais les dans tant qui si ba comédie ba tant va dit tête échec, ce que tu beti pièce yo ba kokanga biso ba tutu ba boyaki. Na zaki obligé na zela 1 an, l'état il kamuke na longola moi komike mike na monter en go, tout ce qui peut chance que na tango wana na 96 to bakanga bino pona ni makamuni ezaki boko zali ko dénoncer en fait pour quelqu'un qui lit au premier degré au kanisake ezalaki contre mokonzi ya tango wana ezaki mo nyetelo ko nini ezaki na kati wana ezalaki vraiment il faut ko longola ngo soki te bakokanga biso. Bon là vraiment c'est une colle hein. Mais grosso modo je peux dire le résumé à nini, c'est-à-dire il y a un personnage qui s'appelle Démocrate qui a l'ambition d'être chef. Alors, Nengazo Sala, quand on jouait ça, les gens, quand vous avez crié Lumumba. Or, déjà, Lumumba était, on ne parlait pas beaucoup de Lumumba. Ce qui fait que, bon, les gens n'aimaient pas beaucoup. Et puis, ils avaient l'impression qu'on avait caricaturé Mobutu. Bon. Et puis, ça, Peuple Mokonzi, ça c'est une pièce, ça c'est pas une pièce de théâtre, ça c'est un livre d'éducation civique. Dans Koma Kiango en 2002. Et pourquoi 2002, vous vous souvenez que Basalaki, accord de Seine City, tout ça. Alors, il était prévu des élections dans 3-4 ans. Moi, je m'étais dit, élections? Qui va élire? Le peuple. Mais le peuple, est-ce qu'il sait ce que c'est les élections? Est-ce qu'il sait ce qu'il a comme pouvoir? C'est pour ça que j'avais écrit ce livre ici.
peuple Mokonzi, Olobinini. Donc, pour les gens, c'est vraiment très théorique, quoi. Bon, pièce Mosusu et Landi, un pièce sur la tortue, ça c'est une pièce de théâtre qui est jouée par une seule personne. Et donc, le résumé, c'est quoi? Monologue? Non. C'est-à-dire, c'est un récit qui est joué par une personne, c'est pas un monologue. Et la personne joue plusieurs rôles. C'est différent. Et donc, je peux dire le résumé en 30 secondes. Un guérisseur africain est contacté par un homme qui a perdu 3 choses. L'appétit de manger, l'appétit sexuel et l'appétit de vivre. L'homme espère une poudre magique moyennant argent. Donc, les amundele, à Luki, Balobi, et le Kouana, il faut zonga kaka na Congo. Donc, les histoires là. Bon. Le verre et le fruit, awa, ezali ba compte. Na 2007, na comment qui est le verre et le fruit sur le changement climatique. C'est-à-dire, aujourd'hui, on se plaint du changement climatique. Est-ce qu'on se pose la question que on ne se pose pas cette question, mais na compte na Betty Solana. Il y a même un compte qui est quand même intéressant. Il y a beaucoup d'audio na YouTube. La rivière, la barque et les 4 amis. Les alliés, wana na ku beta li solo muke 4 amis balobi tokati sa ibale. Po okati sa ibale mutu na mutu na planche na ye basangisi esali bateau. Le bakati bakomi na kati ya mai babandi koswana. Moko asili edite soki boye ngana zoka planche nanga na zonga nango. Babandi ko bunda mais 4 amis wana ezalaki banani ezalaki bakomo nango moko akomo na ezalaki Mukongo, mosusu Mungala, mosusu Muswahili, mosusu Muluba. Bon, voilà. Le reste, si vous lisez, vous aurez quoi. Bon, et puis Oyo ezali Lisanga, ça c'est un one-man show. Ça moi-même je l'ai joué. J'ai écrit il y a 10 ans, j'avais commencé à jouer ça par la Suisse et puis je suis venu ici. Bon, Oyo Landi, le tout dernier qui est dans le coffret, c'est un seul coup de feu, RD Congo sans un seul coup de feu, donc la passation de pouvoir en 2019. Donc 17 mois avant, j'avais commencé à écrire un certain nombre de reportages, de réflexions, qui suivait tout le processus et ça s'est terminé le jour où il y a eu passation de pouvoir. C'est 512 pages. Donc voilà les 10. Mais j'ai déjà publié d'autres livres. J'ai publié 19 livres en tout. Oyo ndeko zala à l'honneur, nazo bunda na date oyo ekobima na kopesa esika ekosala bateme ekosalama na kopesa pe. Voilà. Chaque vita lelo soko balobi na contexte actuel ndeko atuni okoma livre. Titre ekozala nini, contenu ekozala nini. Vous savez, généralement le livre, je ne décide pas d'écrire. Et yaka. C'est-à-dire, biso va écrire dans la société, na moni eloko, na projeté encore dans 10-15 ans, peut-être. Mingi balobaka, on est en avance par rapport au temps. C'est-à-dire, les rayés, baïdé yango moko kobanda koya, c'est après que commis. Et sur commande comme ça, na style nanga c'est quand même assez difficile. Je vous ai dit qu'actuellement nazo koma eloko moko d'inspiration traditionnelle. Naza déjà à 80% elili nango ezomonana, mais naza peine à titre provisoire, mais na koloba titre lelo jour ekobima na changer pona nini bon évolution donc ndengezali oyo lobi ya koma ba biographe ba komaka par exemple lobi moi Mimi j'ai un parcours comme ça, est-ce que vous pouvez écrire? Les biographes peuvent faire ça c'est facile à dire, mais biloko ya nini ya œuvre de l'esprit, donc imaginaire comme ça, c'est très difficile. Ezaka spontané. Ezaka obabengaka inspiration ko ikaka boye pa ko ndenge mbule betaka. Lelo yo mboka na biso ezokende ndenge ezokende ezopesa pasi na bino yo lobi ovivaka na musala na yo oyo kokoma.
mais sikoyo soki ba structure ezali penza na lo tautologie structurée te yo ko vivre mshindukai. Mais c'est ça le problème, c'est ça qui m'avait. Ça, c'est une question que j'aime. Oui, pour quand on se retrouver, les Nazaïkoya, Nakani Kutunanga, mais yo osa écrivain en même temps journaliste. N'a quoi expliquer yo. En 1991, enfin avant entre 1988 et 1990, Nazaïko monté un spectacle à Bana, na Kinshasa, Nazaïko na tout nanga théâtre quand Nazaïko beta donc tous les jours jusqu'à 2-3 fois par jour. Et en 91, il y a eu ce qu'on appelle le pillage. Avec le pillage, l'industrie n'y a et Koyaki. Du jour au lendemain, Bana Babola, comme on dit, n'était plus à mesure de payer les tickets. Ça m'avait révolté. C'est ça qui avait fait que, en dehors du fait d'être écrivain, on m'appelle journaliste. Comme mingi na journal Le Phare, après na journal Mosaïque, na Epoto, na créé le blog Nanga, etc. Activisme politique, etc. Et donc la question est pertinente. Activisme politique. Oui. Mais on ne le sent pas. Pour un activiste politique, on sent pas que. Peut-être, na kozongi so wana tena lingito pusa na tokomi yomoko kaka na yomoko tokomi na soka liso na biso. Chaque fit à l'élo pour yope o se retrouver. Tant qu'on a koloba yope zaka yo en tant qu'individu donc secteur na yo et se retrouver l'élo moto aller la kate. Et le konino ko proposer pour tozo comme on a pour parler o yebite ba négociation ezozala ba accord de principe ezali makambo ezo kende pour te mboka na biso elata elamba mususu. Tozo yo katebo yo bazwi mboka kuna il se pourrait même que ba comme na bango pe Kinshasa te ba suka kaka bisika to bazali ba e comme ba pays na bango e suka ndenge wana yo zo proposer nini lecture na yo ezali nini no yo ezo le kanambuka pour que tout le monde se retrouve yo avec. Oui, bien, on a réussi, on n'a pas encore réussi à créer le Congolais. L'homme congolais. L'homme congolais. C'est-à-dire, un citoyen, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Honnêteté, probité, et travail, etc. Ba valeur wana na mboko yo, on inculque ça depuis le berceau. Na bandela yango to kendaki ko bunga na makambo ya ba Nicolas wana. Bon, donc musala wana eza urgent. Eza urgent que quand on dit Congolais, tous nous pensons à la même chose. Quand on dit Congolais, on dit oh, on est attaqué, tous nous allons nous battre. Chaque fois limbi sangelo ko moko yelinga yo lobi ezaka spontané. Tozalaka na ba cours ya civisme. Na okomona avant boko ta classe bo yembi na no salut au drapeau. Kuna na kati tozalaki pe na babiloko ya bakandaka bobi bazola kisabino bolingo ya mboka. Moi patriotisme tango wana ezalaka. Tokoloba te yo ko senga biloko ndengo wana ezonga lelo na Congo cours ya civisme. En nuançant, Mobutu l'a fait pour asseoir son régime. Mais être citoyen, ce n'est pas une mauvaise chose, ça ne dépend pas du moboutisme. Être citoyen, c'est que quand, on a cet exemple, moko ya Pamba, les gens disciplinés, basala kabandi ko suba na balabala. Okoyoka mama moko ya mukolo. Eh messieurs, on ne pisse pas au bord de la route. Atiki. C'est ça le civisme. Donc, ba valeur wana balati yango. Mungai na bane 80 na zaki diriger alliance franco-congolaise na Kolwezi. Na comité na ngai na zaki na ba belge, na ba français, na ba congolais. Soki o critiquer kaka Belgique, au moins ba belge tout ba sali front. Ceux qui ont cultivé la France, au moins les Français va salir front. Quand ils sont des Congolais, de tous ceux qui se critiquaient, donc au monde au Congolais, ici Belge, etc., etc. Ça a commencé il y a très longtemps. Donc parmi ce que j'appelle, on a bien la faillite de l'État, il y a ça, c'est-à-dire on ne met pas suffisamment de moyens pour encadrer l'homme congolais, Azala, je suis fier d'être congolais, Azala travailleur, Azala probe, etc. Donc, wana ils ont ça la vie sur la culture. Parce que n'enge ceux qui osent livre, livre les akanaba valeur les anakatien. Parce que ce que tangi
après kutanga yo moko kanisi di makambo e kanisi linga na kanisi makambo ebele des valeurs à livre. Donc ça c'est notre combat, c'est ça qui nous permet aussi de vivre. Yango nazo sala campagne yo pour batu bazongela. Justement, dès loko na ngina tuna yo lokola ozo sala eza toloba année jubilaire to jubilaire oui. Ozana ba activité moko eza prévu na centre culturel na pays boye na isika boye mukolo boye to eza ndengeni. Kota la paix 70 ans na yo ango ndiga ya solo pété hein. Ya solo mama. Nzoto bien penza kondima te muta 70 ans de avandia meloba kaka tata. Ba activité ni nezali oyo eza na kati ya ba activité eza misato. Ya liboso eza promotion ya livre na lecture. Ya mi balé eza ba spectacle na lobi ke na montaki spectacle sur l'immigration na monté pe balé parce que na Congo hein biloko na nyusi. Na Congo ba artiste baza na Congo. Donc na montaki balé à l'époque nazaki kusala ba spectacle nazo kende ko tourner ngo na Libanda ba Espagne ba El Canari ba Ouagadougou etc. Donc ba vidéo ezali ba copie de presse ezali. Mais bon, quand je me suis éloigné du pays, j'ai un peu délaissé ça et puis compte tenu du fait que bon il fallait tout bunda quand même, il y a un semblant de démocratie. Bon, maintenant ça y est. Donc ça qui fait que ça m'a un peu éloigné de l'action culturelle. Maintenant, nous avons un penza à 100%. Voilà. Chaque vita totondi obotondi ya mingi to kolika te mosala na yo ekozwa esika na yango ndenge misala nyonso oyo moto ya moto ebimisi ekosenga te ezala bandeko balandi yo lelo eloko nini kolinga batikala nango na kati ya bongo. Nazo lancer défi na balandi ba livre nanga na kanisi to sala action moko na ambassade na lobaka depuis toujours ceux qui osombi livre nanga otangi sepelisi yote ozongisi na zongisi yo mbongo depuis na banda bazongisa kangote et puis ceux qui batangaka et puis ceux qui otangi okoluka otanga mususu voilà. 02 732 0450 nzela na biso ya singato komi bongo na suka ya liso na biso ya mokolo ya lelo oyo to yambaki penza na esengo kati ya motema ezalaki bongo Cheikh Fita ye azali dramaturge akomi mwa babuku ebele na esengo ya koyeba te soko Cheikh Fita olingi pe olia mwa eloko ya kitoko yo luka kaka mama Gigi ye azali chez Tintin mama Gigi ako sepelisa bato mwasi alamba tala te mwana mwasi ya muyombo oyo elambeli wana tomoni nano te tokolia na esengo yo si okei restaurant bapesi yo dessert ya safu la seruta koma nano wana bongo koyoka lisolo yango mama espe mulang osolia dessert ya safu to oyo loko mosusu nini manioko basaleli yango ya dessert biso komi na suka Sokoto komi kaka ipa ya chez Tintin tuni mama Gigi soko bolete botika na bino le papa de moi-même yamba oya yolo sako papa lo mananzira masini yako bongisela yo eloko moko ya mo nyango po mama mama Dodine oya jise boko akosepela pelelo bandeko to silikate yaka maramba mboka bandeko boboto Mama Ivete koko pesanga amena bien. Mama Gigi pesanga amena kitoko. Mama Doli Mama Doli na biso moko Mama Doli. Yoka makamwa mama Gigi. Wana tomono nite.